matondo oyo ezali mama na bino wandi wa mamu wa mushindu mukwabu mama kongo wa bakulu lelo pena ndenge bomoni awa tozali kokunda ba politicien lelo penza bango nyonso bakokufa na kati ya bise tozokunda bakokunda banyama moko boyekwa basi bakufa deja kwa bipembela baka tokokende nango lelo penza Matondo molimo wana tolingi kende penza. Ore
pouvoir d'occupation. Oh, nous, on ne fait pas de ça. Il faut aussi savoir ce et le droit. Maintenant, vous posez la parole. Allez, Mbadi ya solo penza otomoni RCK pe batelemi awa ya solo penza bino bato so za kolanda ya solo ape atozali na kati ya Bruxelles awa omoni mo bato ya RCK oyo ngai na koloba te ingeta papa eza esengo mingi komona yo RCK mobimba ekipe ya France bokomi awa faut enterrer les traîtres parce que Congolais en a mawamingi mais et l'autre toujours senga na biso ba Congolais tolongo la mawa na kati ya mitema na biso parce que les Tutsi rwandais les Tutsi bayoke la kabiso mawate tangu baza ko boma biso ba komisi République démocratique du Congo abattoir humain. Il y a un bomoni ba massacre et aussi la dit. Que devons-nous faire? Nous devons nous battre. La liberté ne se donne pas. Ça s'arrache. La liberté elle s'arrache par la lutte. Ceux qui ont bundi pour na mboka na yote, ceux qui ont bundi pour na mabele na yote, mutu musu sa bunda pour na mabele. Nous sommes obligés, il faut te combattre. Occupation, eza na mboka na biso. Toboyi ba élection, oyo eza organisé na occupation. Il faut battre to benga na bango na makasi. Oya zana moyen ya ko boma Kabila abomi. Oya zali na moyen ya ko boma entourage na batu oyo ba Congolais oyo bazali ko accompagner régime ya occupation. Il faut que ça la bango opération toyebi ndaku. Soki lelo la Kabylie persiste, c'est à cause des Congolais. Donc nous devons combattre les mauvais systèmes, les antivaleurs et donc continuer jusqu'au prix du sang. Parce que les Tutsi, Boba Boto la mboka na biso et l'Okaliboso va utiliser Koboma Congolais pour exterminer les populations pour Mabele Wana et Tikala Yabango. Mais le Congo restera un et indivisible. Congo et Kokabwanate, Mabele Abakoko na biso et Kotikala ya biso bana ya mboka. Et lelo, dozali ko enterrer toute la fausse opposition congolaise. Il faut tout enterrer bango. Dozosela na Congolais. Bolandaka lisusu ba opposant politique. Bazali batu ya lokuta. Bazali batu ya mensonge. Peuple congolais, toteleba, to dénoncer, to l'embater et la lutte continue. Ingeta, la lutte continue. Ya solo pena na sepeli. Congo, merci du Paris. Moi, quand tu combats de Paris, malheureusement, je cherche mes sources. Le Congolais ne s'occupe pas. Le Congolais peut se réveiller en disant que donc pour le sens, nous serait fictif. Papa, bana mibali batelemi bana mibali bazolakisete bazali mécontent ya solo bino barwandais bino baruberwa bakamere eza kozotenda na ndako ya bato omona pukwe oza pukwa muke bino nyonso wana oya pukwa muke ozela kala mingi te masolo na bino tozosilisa kokwa mama na ngai yozali mama mwasi oza mama mobundeli ya mboka lelo tokosala nini na bato nyonso yatondo mama na ngai ya solo penza esengo mingi liwa pena tokunda bango lelo po ete ezali maseki tozoyemba na malili oyo bango bakobika te bakobika biso te bino bakongole baopoza
que soki bana Congo bakiti na terrain nakasi bakokenda lisusu te kokipe te ozomona po bakoki kosaka na bato te bakosaka na bato boye te bamama ya bana batata ya bana batiki bandako na bango mpona kolela bosaka na bato bango nde banani mibali na bango bazwaka batisaka basi kaka lokola biso mibali na bango babotaka basi lokola bino mpe basi na bango babotaka lokola biso tolingi te basalela biso Congo basalela biso Congo basalela biso Congo nani akosalela biso mayele yo ozozela nani asalela yo Congo depuis avant l'indépendance. Bitumba toza kobunda ali mpona komettre fin na système oyo komplo basalela biso depuis kala pete tobanda kodeside baprésent na biso moko ezala teke bango baponela biso bakonzi ya biso ya mboka non ndenge totelemi na esprit ya unité biso peuple tozali ekosangana mungala mukongo muluba muswahili biso liboke toboyi badivision oyo bino bapolisier bozoyela biso toboyi badivision bino baopposa bozoyela biso biso mpe tozali uni ndenge toali awa tozali préparé na toute sorte d'éventualité élection ezala te tokobengana bato na libanda mbangu libanda yango toza kocontinue manifestation ingeta mpona basala te oyo deja ezali départ donc biso tozala pototelema malili ezali te malili ezala neige tokobima libanda tokodefendre mboka bino na kati ya Kinshasa na Congo ndambo boali boza kokantraka Kabila kofanda aumela bobukosi tozali ebele oyo tosi toyokani tosangani boke tobengana bapaya na mboka na biso kanambe libanda bananga wana nyonso libanda et tous les Rwandais oyo baa na mboka na biso na kati ya badministration na kati ya armée partout vous devez commencer à tirer votre plan parce que le Congo de demain tokotolere bino te kotikala bino te kosala bosali te nanga banda kobongama yebaka sor na yo eza déjà scellé Kabila ndenge tolobi awa kanambe ndenge tolobi awa sor na yo eza scellé na bio na bapoulain na ye na bapoulain wana bino nyonso libanda peuple congolais fungola miso biso na baétranger kita tokobengana bango ntina oyo asuka ingeta baso bobo bato nyonso bazali kolela po etokoni bana Congo lelo toregrete soki tozalaki na ne mwanda semi lelo oyo botokomi koregrete ne mwanda semi ya solo fumu bana baza kolela yo biso nyonso tozali kolela po ete barwande baleki biso na eloko te barwande baleki biso na eloko te CCDP tozali elongo yo kuna na kati ya Kinshasa tozali kosepela makasi nde bozali kotala kasi tokosala mpenza ya solo ete tokokendela masolo na biso na mboka tokosepela na mboka tokolia na mboka bavoitirie nyonso oyo batondi na kati ya Congo mibali lokola bino basi lokola bino bakoki kosaka na bino boye te elingi koloba nini wana elingi koloba nini bango nde mibali bino bakongole boya mibali te eza mpasi mingi eza mpe boninyamba kosoba bosamboli mpona azoluka nano kombata moko akanga ye atuna ye inzembo esolo mpenza biso tozali bana bilanga mpe tokanaki inzembo lelo tokosala nini tokokunda o tokokunda te
cérémonie ya kokunda bato nyonso to oyo bakendaki na ba 100 000 mpona bakende kotya libaya babima soki mpe banani oyebi mpe kokozwa na bino te me boza kokende bozokende na shadar azali tuti rwandais shadari papa na ye rwandais mama na ye rwandais donc ndenge ezali wana bino nyonso to bato bozonga koakompagne système tokundi bino politiquement et physiquement bokotambola na bino bokozwa suna eloko moko te nakanisi oyo lelo bomondango ezali tosalanga botoko bwaka bino susu na mai tokotunga bino sika moko tokomokoka bino mai oyo ezali kaka toza komaingisa bato baya lisusu ekosalema lisusu ata trop ingeta papa nanga tosani lelo ndenge tolobaki biso tokotika te mpo toloba te peuple congolais aller aux élections avec la machine ou sans la machine eza acte ya trahison mboka ezali na occupation balibéraka jamais pays oyo ezali occupé na baélection toye komona 21 oyo totikalaki na bango na kati ya communiqué na biso bango lelo toyabaki tokokanda bango mpona kokunda bango kosilaka na politique na bango mediocre oyo tozali kotika occupation na kati ya mabele na biso yango na peuple congolais kisi oyo ekobikisa Congo na maladi ezali na yango ezali soulèvement populaire article 64 peuple congolais diaspora totravaille na base na yango biso na peuple oyo azali sur place mpona kobimisa peuple na biso na libanda lelo tokumbi bapolitisien oyo mpo biso moko totravaille sikoyo na peuple sur place ingeta ya solo Kongo eza na mibali Kongo eza na bato balala te bazwi biso na pied levé bazwi biso na pied levé papa kanzilo ezali lelo tosala nini awa mama toya awa mpona omoni baserkei wana otokunda opposition baserkei wana eza na baopposant y a pas d'opposition na Congo y a pas d'opposition tous sont des menteurs sont des tricheurs bazali bato oyo bazali collaborer na gouvernement depuis longtemps. À titre d'exemple, mutu lokola Kamere, il a écrit un livre qui s'intitule Pourquoi j'ai choisi Kabila. Comment mutu wana pourquoi j'ai choisi Kabila. Lelo akoma na côté ya opposition et puis na Kamere bosa la plateforme moko mutu lokola métis oyo ya nani non pas Kamita ya Lubumbashi Katumbi baboyi bandeko na biso ya Mutulubila qui était le gouverneur c'était Katumbi qui a planifié c'était Katumbi bon ndenge nini bato ndenge wana baya basangana na bino bondima kosala bango plateforme moko ce sont des tricheurs ce sont des bino nyonso tobali molongo moko parce que soki moto aboma bala na yo mpo ayokana na yo il faut azala nano pini akokozala jamais kaka ndenge wana facilement libéré moto lokola Katumbi moto lokola Kamere bato tu wana G7 bazali bato kozala collaboration na bango te bato lokola UDPS je regrette c'est un grand parti dont je faisais aussi partie mais asali biso bosoto atrahi biso mbala aloba na biso mpona na kolia babebe basali makambo ya ibiza tout ça mpona intérêt personnel ya bango moko ya parti na bango mpo bapartage baposte jamais basala mpona peuple congolais yango biso moko totelemi lelo tokundi
bango bato balembisi Kabila eza bango te bango batrataka na Kabila. Je crois que j'ai parlé beaucoup parce que kanda eza na mingi mokolo alelo tokundi bango symbole ya cercueil eza symbole mabe. Mwana semi azali mutu oyo ya biso oyo abundaka na bosolo mais tozali na mawa mingi bato batiaka maboko bazali te parce que bato wana surtout bazali batraître parce que bato wana bazali na idéologie moko na ye te. La politique c'est quoi? C'est avoir une idéologie. On ne peut pas facilement changer d'idéologie. Mwana semi azali na idéologie oyo arespectaka yango mais les autres bazali na idéologie te. Raison pour laquelle Mwana semi azali retrouvé seul akosala nini azali seul akokoka kosala eloko moko te. La plateforme tout il fallait avec lui. Pourquoi vous rejeter? Parce que vous parce que Adam la vérité, Adam tout spirituellement calé. Pour tout voleur, vous avez mendiant, vous allez couper la bino devant Kabila. Ouais, vous allez couper la bino devant Kabila. Devant Kabila, vous allez présenter tout ça. Papa, et okani ndenge bana kongo bazali koloba ya solo pena tozali ko chasser les soutiens ne Mwanda Semi pe azangi te pona zoluka ye na misoti na zoluka soutien ne Mwanda Semi nakangi ye penza azali awa papa yo zali soutien ne Mwanda Semi mbote mingi yenge makambo ndenge ni yo moni kaka cercueil wana bato bako réclamer siko baza kolela ne Mwanda Semi baye komona ete ya solo vrai résistance azali kaka ne Mwanda Semi alors ba cercueil yo moni vraiment tele tosala bango nini ndenge aloya alobaki makambo yango ekoma kokisa prophétie ekoma kokisa donc etikali kaka kokunda bango kaka pose koproduit bango ekoma mpe ya physique ndenge ya vie étudier oza na choix te donc faut vraiment kotosa makambo bakoko bakosala bango matondo bandeko mboka ya Fumuki Mbangu okamata Fumuki Mbangu tobwaka mboka ya vita kipa bango mpe akufa kaka bongo ya solo pena bandeko bozomona cercueil oyo bacercueil oyo yakiadie tala bacercueil etondi kotonda baza kokende bakosila bana koko epamila kozali batie bango oyo ya Chilombo Chilombo aza Congolais po eli bokunda etokundaka Shadari wapi ya Kamere bongo ya Ruberwa vraiment ezali grave lelo penda bazokundama ye bango so bakundo na mokili ya bolimo bakundo mpe na mokili ya mosuni ya solo penza ntango ne Mwanda Semi alobaki je vais frapper botiaki tembe solution ya Congo ekomi fuata solution ekomi vraiment fuata olinga te esili na bino bozali kokende bolinga te ndeni bongo telema ndeni po tozolinga tokunda sikoyo Calamité tokota tokekunda bango toye mpona ngo mais événement mosusu oya monene uniquement matanga Félix wana ezoya cercueil monene yango ezoya kala mingi ta ingeta matondo penza bana Congo batondi bakanzi so mwana Congo alobi kanzi donc ya kanda ndenge wana boleki biso te boleki bamibali oyo te boleki mpe basi oyo te mama lelo tosani na bacercueil oyo bafo opoza mawa mingi mpe donc tokobikisa bango te totika ata Chilombo na Bemba bango baza bakongolais bolingi te
Le papa, oyebi mokili ya molimo ndenge tozosala boye mokili ya molimo esili bakozonga te mbongo soki osolei matondo na bino manani kundo idepesa toti kotika idepesa mokili te bango baliaka bambongo bopoza lokuta bofotaka bango te bamiyibi parceke bino soki bazovote bango bazala bezo na bino sikoyo bozo bafola bino apres baokanga baperte yo mto okemba biso vala na niki me toobundela mboka parceke toka na mboka moko wana Congo toka na mboka moko wana Congo mama utu musika aye tanenga déguisé yaki nkulu petit asokokana mama doze tokolonga kolela te pasi ya bamama ya bana batata ya bana batiki bandako na bango batiki basi na bango batiki mibali na bango mpona kolela ya solo mpenza bino nyonso bozali kolanda mama wandi wana ngonga oyo bozali koyoka pasi ya bana Kongo bozali koyoka kolela bana Kongo batata ya bana bamama ya bana mpona nini bosamboli boye batu wana pe baza na basi lokola bino baza pe mbai lokola bino mpona nini baridikilize biso ntina suka boye bandeko na ngai bana Kongo kolela na biso bakoko bayoki yango kolela na biso bakoko bayoki yango mpe bakoko bazali koyoka besprit esi etelemi na kati ya Kongo besprit oyo tokenaki kodefa na ya biso ekomi kobunda bitumba besprit ekomi kobunda bitumba eza grave po tozokoluka koboma bango bakokangama bakoliama ya mama Kongo tosepeli komona tozala koyebisaka peuple congolais mboka eza na occupation bandeko nyonso bazwaki ba 100 000 wana naza kotuna bino motuna moko soko pepesaka biso ba 100 000 wana tongo sata mwa rebellion na koya moko na Congo te ne bozwi bambongo boke kokaba epuis boye eloko boza mitima bape mpona nini boyebi ke élection kozala mboka wana te mais cela toza kotaxe bino ke boza koaccompagne occupation parce que boyebi ke baélection kozala te toyebisaki bino banda liboso tina ebandeli ke baélection kozala te boproteste contre machine à voter bondima machine à voter bino tu boza koaccompagne pouvoir de occupation parce que boyebaki bien ke non élection kozala mboka wana te yango toza koyebisa peuple congolais surtout bano ya Congo bofungola misu na baopoza na bino bazalaka te baopoza bazalaka mpe na Congo pete apart bazali moko azali nani yango mama apart oyo yebi oyo balanda oyo abukaki prison mona nsembi aza na ye wana mais bino tuna boza lokwa baza koakompagne systeme wana peuple congolais botikala kobomba na nsima ya maloba bobima parce que ntango balobi keno Dieu fera ete nani soki qui doit parler paix pourra parler paix ote nani peuple gagne toujours wana eza basloga tozali nde kobombana nsima bobangi na biso nzambe apesi biso misu mpona komona apesi biso maboko mpona kose défendre apesi biso bongo mpona koyeba mabe na malamu ndeko na nga mobali ndeko na nga mwasi bapimeli yo éducation bapimeli yo santé bapimeli yo mosala eloko nini okozala so mpo défendre nyonso wana soki bapimeli yo biloko nyonso wana solution moko etikalaka kose rebele kotelemela bato basimbi systeme wana ata mokolo ya suka nzambe akotuna bino ndenge napesaki bino mboko etonda kita me boza bapauvre bokorépondre nzambe eloko nini église eza malamu église obino bokendaka wana na kati ya bino balobiko Dieu ne fera pas ce que l'homme peut faire c'est la paix biso bongo maboko mpona todefendre mboka wana yango toza koyebisa bino bana ya Congo bofungola miso na bofo opoza na bino parce que bazalaka na bango mpe te bango tu baza koaccompagne systeme ya Kabila bakochange balangage na bango
bapona o te kaka mo moto akenda baélection o moto akenda baélection bango tu baza koaccompagne système wana botala bavi bazalaki nango botala bavi bakomi nango sikoyo bokomona différence ke baza kolia ebele ba 100 000 bafuti kuna tellement ke ezalaki ba 100 000 euta bapoche na bango te bakokela yango mpasi te bate bakabi 100 000 oyo oyebi ke no soki balongoli yo bakozongisa yango te mondimo pesi bino nyonso ndenge bozali wana soki botikali 21 boraisonne meme ata yo mbemba outi na prison awa okapela 100 000 na yo osala yango nini lokola eza ebele pesaka biso na bademonstration awa ti toza besoin bambongo wana ti toza besoin mbongo yo mbemba naotindela kaka pesa biso 100 000 wana bengisa peuple congolais bino 100 000 apesaki yango ya bokotisaka ta résistance tokosepela mpo boza na yango epo oza olio otika ozokontinue kakutana na camere oyo aza koarchitecte oyo avandisi kabila na pouvoir mais soki naza na place na mbemba mais nasi na kati contact na bato wana na serile nga kote ya résistance mais lokola epo oza koaccompagne au pouvoir accompagne na yo mais nayebisaka eloko moko toza koya nde sitting liboso ya ndako no mikolo oyo toza koprépare sitting ya moke po toyebisa oyo keno toza contre mpe mabosala oza na mbongo ti biso tomoni pasi kokendela aire mikolo nyonso kotelemela yo tala ingratitude na yo obimi mbemba ata kobengisa diaspora oremercie bango ya te même na video interposé osali yango te oza na ntina na biso te mais ntango bamona kotya bambongo babisi mpo tondo otala yo na laye tobanda kokenda motema moko ataki mo na mboka mais obimi même ata mwa ya remerciement na peuple congolais surtout ya diaspora po biso banomona mpasi awa mais nzambe akofuta bino mais biso mpe tokodefendre na ndenge so toza koya sitting liboso ya ndako na yo ose prépare tokoya ingeta ya solo mpenza ozomona mpasi ya bana Congo ingratitude ya homme politique nayebi te soki bino bolingi eloko nini na kati na biso na mpasi yo bana Congo baza komona lelo toza si na mamoto te yo mongala yo moluba yo muswahili yo mukongo oza kotala mpo ete ndeko na yo azali kuna azopose candidature vraiment ezali mpasi mingi oposa boni baza na Congo ne mwana semi ye wana bengi boya tobenga na bango boboyi antuka na kopesa ndeko na nga Chibangu maloba papa baserke yo nga na moni ebelebele tokosala nango nini lelo tokoluka place tokokuna bango na fosse commune ndenge bakundaka bandeko na biso mpe tozokunda bango eza exemple tozopesa na bandeko na biso oyo baza na Congo qu'est-ce qu'il faut faire avec ces gens ndenge bozomona wana cercueil ya monene eza wana ya leader na bango donc Hippolyte Kanambe et bacercueil ya mike eza korepresente baaccompagnateur na ye donc bafayulu bafélix Tshilombo na bamokia na baoyo nyonso bakende kopesa bambongo mpona kokende na candidature bango nde baaccompagnateur donc biso topesi exemple bandeko na biso eloko boyeba solution ya mboka eza na maboko na bino eza na maboko ya balider na bino wana te bino nde bato fo botelema bozwa makambo en main botelema mpona kobengana Kanambe akokende na baélection te pasi na bino ekosila na baélection te pasi na bino ekosila soki botelemi e bochasse mpona Kanambe il faut kochasse ye et non kosala dialogue o réunion mpona akende ekosimba te botelema ingeta mama en tout cas maman merci mingi na maloba ndenge opesi nga maloba biso toye awa lelo mpona kokunda baopposant nyo bafaux opposant ya mabumu tobenga bino baopposant ya mabumu vous êtes des politiciens des polyventres toye mpona kokunda bino nyonso tu boyebi bien vous savez très bien que par baélection na bino wana ya fwati boganye eloko moko te congolais akosouffrir boye lisusu yango et puis maman nalingai lisusu na encourager peuple congolais napesi koko peuple congolais ingeta merci mingi na ndenge bosalaki mama tiala mwana
aye mpona koloba makambo boboyi mpona kaka ndenge wana bato nyonso tu bosali tiala mwana bosala bato nyonso ndenge wana na baélection te baye kokosa bino su te ils ont déjà signé des deals tala Jean-Pierre Bemba tolopa Jean-Pierre Bemba ngai nakenda tila ye nazwa nini il a été arrêté injustement un rebelle comme toi obimi na prison sans ba mama baza kotika babana totiki babana toluwe babis kofuta bambongo na malini tolanda yo tina na ye mpona kosoutenir yo Jean-Pierre obimi lokola obimi yo rebelle osigné badil ali obimi mbala moko okei sikoyo batindi yo sikoyo oya kodestabilize biso oye mpona kodestabilize ndenge batindaki ndenge Katumbi atinda ndenge Félix atinda ndenge papa Tshisekedi alobaki na bino pongi ya babebe yo mpe oye mpona ndenge wana tala biso tozalaki babemba bato babemba oyo mais fini nyonso tu osalaki fini c'est fini yo osolaka naka nambe na téléphone na prison ntango ozalaki na prison bozobengana okoswane donc ça dit tu nous as pris pour des cons biso bato bakosipona to contre Kadambe tu nous as pris pour des cons alors c'est pas la peine de venir à Paris parce que si tu viens à Paris lumbe moite lumbe yebaka koya te valaka kuna salaka kuna en tout cas ingeta dans la population ndenge yo salaki yo za vrai rebelle dans la population de la télématique yo za vrai rebelle comment tu te laisses faire comme ça par ces gens là lumimboka okolia tout au côté na yo maintenant ce qu'on ne vient plus c'est fini en tout cas ingeta peuple congolais na Kisasa bon continuer toujours comme ça boy binye bango na mona ki pe pa ya et pas tatoué bandu acheter akufaki acheter akufi na yembe boutique livre d'or na mona pas livre d'or ba ye auto bote chadari ba to boy bon continuer peuple congolais bandi ko la mukamama ça bana Congo lelo so ne mona sema na bina ngomba telema ne mwana nsemi alobaki na biso ne sto telema bande ko botelema bolanda ne mwana nsemi abangi mutute na Kisasa alobi yango na Kisasa ke azali rwandais abengi na Congo ne babota ye bomoni te aza le seul bolanda ne mwana nsemi biso toza d'accord na ne mwana nsemi parce que le rwandais ezali loba kata résistance voilà en tout cas ingeta bana Kisasa ingeta matondo mama batomboki ba mama ya résistance batomboki vraiment ba mama batomboki matondo ba mama siko basiliki ba mama batomboki eza grave ba mama batelemi ndenge ya kolela ndenge ya pasi mais que les femmes le musée de Serviren mais les femmes sont consacrées aux esclaves noirs, l'histoire se répète, aux esclaves congolais, l'histoire se répète, ils ont honte de ce qu'ils ont fait au peuple congolais. Ils ont essayé de taire l'histoire pendant opposition babara batusi bango nyonso banya batusi amani sikoyo ah chilombo loko za police opposition ya babolole ya solo pende ezali grave na bokoko soki basi basimbeli yo seke bapundi yo na molimo ese sili ok si esili okei na yo libela
Vraiment, certains ont la langue lourde, certains ont la bouche fermée, n'arrivent pas à prononcer leur nom. Bana basi basiliki, bana mbali basiliki. Efonjo tozali elongo, mama Tungisa, tozali a na kati ya Belgique. Toye kokunda tous les opposants, oyo baza kotia biso na ba distraction awa. Yango moni ete bandeko batondi awa, ona ete toye kokunda bango, toye kokunda ba opposants nyonso. Oh là là, eye mabe, eye mabe, eye mabe. Mokia, traître, Noël Gianni, traître, Badibanga, traître. Okiango. Moïse, Moïse, Mende, traître, Kibuta, traître, Chibala, traître, Rapia Bemba, traître, traître, Mosengo, traître, parce que Corona surtout, Corneille Nanga, traître, Matumbulu, traître, Makila, traître. Ouverwa azali étranger, azali occupant azoboma biso ye tokoboma ye na poso boye na misu tokotunda pasi ya bana Kongo batata na bamama batelemi baza kolela nde mwana semi papa Félix nani Félix Tshisekedi Tshilombo traître Mukoko traître UDPS traître Banyara Mbongo toza te na sosi ya Mbongo batraître baleki koleka bandeko bakongolais bandeko bakongolais toyaki manifestation toyokana malamu toza komona bagroupuscule na bacoin eza mabe toye liboso manifestation toza kosenga na biso nyonso bandeko bakongolais esika oyo totie bacercueil tokoka kopusana tosala fer bandeko olongwana bokende kuna bozobata mapwani bobanga nani bino nyonso oza kolanda tomona bagrand prêtre Thierry le commando okorate ngai te oyo ezali mama wandiwa omoni tozali awa na Thierry le commando papa koyano lelo olongwe mosika na Scandinavie okomi ya kosala nini toye kaka makambo mboka mama toutaka mosika na Scandinavie me tosengi tala bobi mama ndiwa awa oyo botikali ozaka mpe na koja boyaki mpona biso nyonso biso nyonso tobundeli yango te bate Scandinavie nga nanga kobundela yango mpo boyaka kozala bie tala mama ndiwa ya ye touti mosika na Scandinavie tozali awa nsima mikolo boya tokote tobunda mpona mboka na biso ndenge elongo bani matondo papa bo bato lelo balobi tozokunda bango lelo oza d'accord tokunda bango mais faut tokunda bango bazali bango baza bacriminel Félix Tshisekedi c'est criminel moteki pizza livreur ya pizza livreur ya bajournal lelo abimi lokola Congo eza ya koko na mama na ye vraiment ndenge papa nazalaki moyibi kompani kitunga mafiose Bob Escobar ale basusu mwana baye kotya ye place wana mais boyebaka yango bino babemba Moïse Katumbi Zambie Jif Péché jour to libérer Congo bongo Kamere otiki ye Kamere ko tu vrai Rwandais vraiment donc yo to pendre bino nyonso bo le chef de tir to tabine ye to bami ba ko to bango ba grami bi Félix talama tobolo Félix tata na ye Félix nana papa na yo elongi lokola char de combat nana tata na yo elongi lokola BTT yo yoza mobali yo omote tisoko kobala rwandaise nana kokolinga yo kongole na kolingana toro moko boye naniangala katono États-Unis wana bivaki kuna kolobo bakrava toro moso kaka na États-Unis kotanga komona te zoba moko toro moko boye
keno bongzala bilembo la tena costume yo le confina batati Félix a côté la comme avait présenté jamais ba kufa et non comme on a vu no lokola bino bona na tribalisme bona makambo ya kokabola batu biso batu ba région tout donc côté mais la bino Félix Congo eza bino te Congo eza bataliba te Congo ya batu oyo wana ezali ta musuka ka ba politicien ne ba mindele ndenge batinda ka bango bazo sabati biso ba désordre ko baluba ebele bazali awa tona baluba ebele bazali awa ko bazana bozoba wana te ozomona eza ba mindele baza kotinda bango alors bazoba mususu baza ko raisonner te akomi ko finga batu ozomona bino baso fait nabi papa na ye ya kufa même ikuto ekola pamba banza ekola pamba te nakabe ya kamonga asala eloko moto même ka classe kaka kita mabaya asala yango te bongo Félix akosala nini na kasai bango bongo ndelo sona kasai ekula ye wana alobela kango aza kotaka lipungunene aza kotaka lipungunene kaka po atambolaka nyangala kata mumbafu moko oyo na biso yo moto États-Unis oyo ba Félix ayebe na Congo Félix na yebanga ye bamile biso tokotobaki Félix toko yebe na suka kaka ne papa na BBC yetu nana yebaki Félix na Congo tufi moko pamba moko bo papa na ina bo moni azali na jaguar na kotambola ngo ya mobutu ndaku wana wana kotembe ya Zaire nyangala kata moko totanga bana ba ya totanga pe bon Félix o bona bolole matondo papa matondo wana Thierry le commando méchant ndenge tozali awa boye bamama méchant batata méchant ezali teke toboyi bango baza bandeko na biso kasi ezali système biso système oyo bango bazosala baakompagne pouvoir batia biso na kozoba ezali malamu te mama mpona moni mpe otelemi awa mingi vraiment yebisana na ngai lelo tosa bato nini batata oyo lelo biso toye mpona mboka na biso donc toa bagénération oyo tovandi mingi na poto donc toa na besoin tozonga na mboka na biso donc toa na système oyo ya bakoko biso totelemela système ya biso bakoko biso toyeba mboka na biso ebonga mpo tozonga na mboka na biso tokende construire na bana na biso na bajeunesse na biso yango nde totelemeli lelo na matondo mama ngai mpe na ye awa lelo montoki matondo père le noir na Facebook ngai naza mwana ya konza totila toye awa na kombo ya bakoko na biso koko kimpa vita kimpa toye na kombo ya simo kimbangu lumumba bakoko na biso wana nyonso to ya mboka tolingi mboka wana echange bamama kotelema bolamuka masolo oyo eza ya spiritualité masolo oyo eza na niveau mosusu alors ya ndenge alobi lelo toye awa po tobunda tokotika te kongo eza ya ngai kongo eza ya yo kongo eza ya biso ingeta oyo ezali bana bilaka ya solo mpenza ntango tolobi bana bilaka totelemi yango baza kobenga parceke kesa azalaka kesa toujours combattant azali kesa ozomona alors toza kolela toza kobenga oyo akokoka biso te bana bilaka mboka afumuki mbango soboyi bamasakre na mboka na biso ya seule alternative oyo ekoki komema changement ezali la désobéissance civile oyo tobengi mais on continue à frater. Cette fois-ci, on a colère et danger. On a sans pitié. On va maman. Oh, ezali penya mama Congo abakulu. Mama wandi wa mamu mshini mukwabu grand prêtre mbotela yo. Bisonyo so bakongolo bazongula ndaku bino. Ozo bandoki. Olimo na bilote. Bisonyo to yo balili te. Leloka tozokunda bango deja lelo mpona na bokoko ezalaka soki basi bakundi yo oyo etelemi na mokili ya mosuluti na molimo papa nanga olobi nini François Tibanga chroniqueur
diaspora congolais. Je voudrais lancer d'abord les messages à nous les chroniqueurs et les chroniqueuses. Arrêtez de faire des buzz sur les réseaux sociaux. Là nous sommes devant ce qu'on appelle Port de Namir. Aux Abozanga, voyons qu'on a image et on partage la diaspora, la peuple congolais partout. C'est pas Bandi, c'est pas Zali, c'est pas Zouami. Mais pour tout ça, la base, il y a pas mal à Facebook, à la live, il y a un site internet, des baisses inutiles. La musique, pour nous, c'est un message de Bango. Par exemple, c'est un message de Bango. Le message est pour le Congo, pour la façon pour se mêler la babine, par-ci par-là, et puis pour la élection, nous allons l'accès à côté. Mais nous avons dit que nous avons dit que nous avons libéré. Je ne me bats pour la je suis le seul chroniqueur Oyo à affronter le combat, personne avec ce message à combat. Ingeta. Matondo papa, bon, ça va dire la table solo bima beke yo mutozako nazali parmi parmi les chroniqueurs Oyo, bazako linga message et les réseaux sociaux. Peuple congolais oyo azali ya kolala na ndako na balili matondo ya solo penza oyo ngonga nde tokolakisa force na biso oyo ngai journaliste oyo ngai naza kosala kolobela mboka naza kobundela mboka ngonga yango tona na batala na yo parce eza na ngonga ya bitumba yango oyo tolakisaka batala na biso po toyembi wenda usisila Kongo siatungana Mwanda Kongo, Tangwa Levo, Imeni Manisa, Wabutango, ya vita muvita, ezali ngonga, ya bitumba, ezali susuma ngonga kosaka te, Matelemi, ya bazako kunda, oyo kyo, Mokolo wa Pombo. Odio. Kengo wa Dondo. Atere. Andie Kimbuta. Oki. Kimbuta. Atere. Abeni Loku. Atere. Emmanuel Sadari. Atere. Akufa. Atere. Bango surtout. Lelo. Toza kolakisa détermination oyo tozali kosala ezali spirituel lelo tolobi sikoyo oteleme ezosalema ozokunda
caméra et à confirmer bateau oyo. Tozonga nsima. Bandeko tozonga nsima. Tu la musique caméra de filmer. Tu la musique caméra de filmer. Caméra de filmer. Tu la caméra filmer, pardon. Zonga Sima. Zonga Sima. Zonga Sima. Zonga Sima. Va enterrer Bango. Botika ba caméra est filmée. On va être au Kunda Bango, tout le monde Bango. Espace. Fais ça, Bouya. Tchaï quoi. Fais ça. Bobo Mbabangote. Chingeta. Le loto jaji kukunda bakola bo. Chingeta, tuyaki na lo kutukunda bakula bunyoshe kuchesa. Chingeta bande kuna biso. Tuyaki na lo kutukunda bakula bunyoshe ya Kinshasa. Ya la micro. Ah, ils allient. Allez, pour Yago. Papa, c'est bon? C'est là, maman. Tchaï est 3. Pardon, Boyo Kananu. Mais masanga mbili ezalaki ya quelque part ekela C'est là, combien de matin? C'est là. C'est là. Combien de matin? C'est là. China kata cercueil kaka. China kata. Yaza latina ke. Ingeta. Tokobana cérémonie attaque Babantu.
lobi ndenge ezalaka bakoko na biso okunda bato oyo bazali kosouffrir peuple congolais bazali kotia barrière pour peuple congolais afa soulèvement populaire te tokobanda cérémonie na biso na ndenge bokoko fulumanta topesi yo maloba abusala alalanda se na sens inverse samuna kozabisa babelge bampangi batata bamama betowuzana betoka awa na belgique aya liboso aya tozonga nsima ekoma tozonga nsima atata ye bamama kambote keno tuizana betoka awa na belgique samuna betozakisa babelge ke kongo ke ya betu kongo ke ya bauve alors babelge la complicité ya bau na barwandais na baugandais amebakaka na mbwa ametula président la congo or congo ke ya betu alors mais na kati ya bau eteke na bampangi ya beto awa mitue na cercueil bau ndeke na kudia mbongo ya congo bau ndeke na zona bayukuta na congo bau nde zona banata kanambe ti même après 4 ans de pouvoir alors bampangi bantu yayi bubu yayi mama bau memalisa bubu yayi beteke zika bau awa na belgique donc bampangi faut peut-être simana vraiment eno biko munke mutwa Tshisekedi munke muluba munke mukongo non Congo qui a beto c'est tout vraiment ingeta muno ko lomba beto uza parce que voilà que l'on et voilà me kweli bubu ya si beto simana fait que passe vraiment pardon non lomba beto pardon bambuta munu tata ba mama alors, Moussitou, oubliez Siama, Félix, oubliez Jacques Memba, Freddy Matungulu, Kamele, Adas Moussitou, Faïlou, Nanga, donc tout izana bamama mpe batata batanywa kongo mama malafu ntsamba kaloza mama wizo loza malafu ntsamba ingeta bakulu bamwela kongo bakulu balunga biso bana kongo totelemi awa na bapasi na biso nzamba oyo biso toza kopesa bakoko bakoko nyonso bakufa mpona ingeta toujours na ingeta toujours na ingeta na kasu oyo ndokia moi ingeta na ingeta toujours na ingeta va concentrer na ingeta usisila Kongo wenda tangu kwabu ya vitamu ngo ekopingo nga ya bitumba bana Kongo basouffrir mingi bakula yoso kofandi kwa mama vitakipa fumu kimbangu
milimo nyonso ya Congo bakoko bakufa na Kasai mpona kobundela Congo, bakoko bakufa na Kivu mpona kobundela Congo, bakoko bafuta na Shaba Katanga kuna mpona kobundela Congo, bakoko bakufa na Ozaire mpona kobundela Congo, bakoko bakufa na Equateur mpona kobundela Congo, bakoko bakufi na Bakongo mpona kobundela Congo, mpe bakoko bakufi na kati Kisasa na kotanga bakoma na watu baza ebele toza kobenga molimo na bango Continuez, Goloba. Allô. Nagoloba Boé. On est de Dieu tout-puissant. Na kombo ya Nzambe. Oya kela likolo. Oya kela na se. De perdre plus de 12 millions. Yambakila ya ba peuple congolais. Oya zali koganga. Oya kitina se ya mabele. Likolo ya batu oyo baza awa. Likolo ya batu oyo bazali awa. Oh mkolo. Okoye kotika peuple na yo et souffrir boyete. Bakoko na biso, ba belge oyo, ba bomaka bino, bakata bino maboko. Lelo occupation yé, ezali ko boma biso. Batu oyo bazali awa, ba soi-disant ba opposant. Bangonde bazali ko boma peuple congolais. Bango bazali ko teka. Na puissance ya bakoko. Tozali kobele la moto na kombo ya kipama kipavita na kombo ya fumu kimbangu na kombo ya bakoko na kombo ya 12 millions de morts moto ya bakoko kitela bango etula bango nyonso ndenge bozali atoza ko enterrer bino bokolanda boko kitana sa mabele moko na bino akotika la te na kati ya mokili bakolanda chichi oye lobabi ekangami na se ekangami na likolo ingeta le peuple oya mabundi ingeta peuple congolais kuna la galerie ingeta peuple congolais lelo tozali kolakisa démonstration ya pouvoir ya bakoko na biso. Lelo toye kosala cérémonie oyo mpona tokunda bato oyo nyonso mpona tosikola. Lelo tozali kodéclarer la renaissance ya Grand Congo. Kokunda oyo tokundi bato oyo ezali mpona tolakisa biso bakongolais tozali basouverain. Biso peuple congolais lelo tokozwa destin ya mboka na biso. Biso moko mpona ete tomema Congo liboso. Bato oyo tokundi bango mpo ete bazali na makila ya bakoko na biso. Makila ya bakoko na biso oyo bakufaki depuis 1483 kino bamindele bautaki na mboka na biso ti lelo tika ete makila wana elanda bango emema bango na gouffre ténébreux ya moyen-âge oyo bango bakotisi Congo. Ingeta, vive la renaissance du Congo! Nazali kopesa mama bwaka na Swahili. Ingeta. Wandugu wapenzi, naona hapa kama viko hapa wote wanamaliza watoto ya Kongo, mafranga yote naela kumifuku yako. Peple iko na sufri Kivu, peple iko na sufri kukasai, peple iko na teseka kukongo Kinshasa. Tu ya hapa baba hapa munabaona hapa. Alors tunabamoti kuanja mkubwa hapo kule ndani kabila ule kule. Tunabakamata babo bote hapa. Tunabazika leo kwa jina la Mungu. Mulungule niye bote mwenye kwa fe. Ingeta. Wote la mama ye. Beno nyonso mefua. Beno nyonso kubuya betu bekuisa. Sana kufua beno. Kufua beno nyonso befua. Ingeta. Moto de domination.
Bandeko Bandeko bana Congo babena Congo bino nyonso pa bozali bomoni wana ba cérémonie enterrement ya butu boso mona bakunda moto na butu bokundi bango na butu epu yango wana makambo abedi peti na nga tozali tozokunda tous les collabos bino kuna na kati ya Scandinavie oyo ezali mama na bino wandiwa mama wa mushinu mukwabu mama Kongo wa bakulu tozokundi deja omoni ke cérémonie tokundi tous les collabos donc ça va kundi bato na butu ezala grave ete basilitala bakongolais bana bilaka bana bilembo bakundi na butu ayayayaya kiadeja ya kokufa mawa eza ya kokufa bakufi deja bakundi bango na butu sili kokolala tokokanisa nakasi tozokende na mosala na biso sabeton pape mosala mingi papa na ngai lelo bana tosi tomoni ke tokundi bato oyo malamu kwa mais tozo enterrer bango politique na bango eza méchant contre biso balingi peuple te mais le peuple va finir toujours à gagner l'élection le peuple a osala souverain wana alobaki na année passée oyembaki moto na ndika na ye aboma Rwanda na mais sikoyo nga na tinda yako malobi yemba moto na cercle na ye akunda politicien na ye bango wana déjà preuve yango mais eza na bango eza symboliquement ya munene oyo tosali bakolanda bango nyonso eza mawaye na butu mpe bakundi bango na butu we oh là là papa
nalobi bokundi bato na butu boye ndenge nini vraiment. Non, là normalement to essayer d'enterrer bango et puis to keba ntango bolobi na mokili ya molimo na mosuni ya mokili ya molimo eyoki déjà. Eyoki déjà quoi. Matondo na bino. Vu que c'est eux qui soutiennent cette occupation, cette dictature, on est là une fois de plus pour dire non à tous ces visages, à toutes ces figures, à tous ces politiciens ventriotes qui travaillent pour l'Occident, à tous ces Pierre Emmanuel tozali elongo, Kiasuka tozali elongo. La vérité doit circuler. La vérité doit circuler. La vérité doit circuler, s'il vous plaît. Non, déjà il doit savoir. Déjà doit savoir On va finir bientôt, non? Mais juste à 18h. Bientôt on va partir, c'est pour donner le message. Le dernier message. Sinon je coupe ici.